Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo bola muka. Mboto mabota mabino, mbote na bandeko yonso bo mese Nicolas Ndabiso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso bo bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet. Pona mbala yoko lisusu to mese Nicolas émission Bayindo bola muka ko yako mabota mabino na tina se yoko koluka kuzungisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azekutambola. Na kozanga conscience yango moindo alei na fulu, yango moindo alei bisuka ya dendon, yango moindo alati na basouvatement ya tombola. Na mokuse moindo mobola ya yambonzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondan kita. Talantina ne songiandila ba ye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 po nini te bangunza kati na religion africaine vutuka fumu kimbangu ba ye lisusu kozongisa moindo na isika abungela. Talantina manaka mabiso mabiange mibongo bayindo bo la muka. Tokolikia to yambi penza mwa mituna na bino mike na bandeko mosusu bomo mesano bakosilika na bandeko mosusu oyo pe basepeli ba pesi balongo nyama tondo na bino eze mosala kosilika ya bango ekolembisa biso te soko moindo abunga nzila te fumuki mbango alingaki aya te bayaki mpavita balingaki batelema te po moindo abunga po esengi moindo a retrouver toajwa bongo lisusu bonsomi ya ye talantina basakoli baze koleka talatina message ya révolution eze kosalema pe koko tokolikia lelo ba congolais to bayindo balingi likambo yonso ekolobama ezala oyo esepelisi motema na ye soki esepelisi motema na ye te ata soki eza réalité ya koboya batia bayindo motema ya kozanga kondimana moindo andimanaka te nakanisi lisusu mama na ngai kaba kuna na France mbote masolo tosolola kilobi esekisi ngai moindo soko ndeko na ye mopanzi na ye aze komata esalaka pasi na ndeko na ye tata oyo aboti mwana na ye azanga makolo koka ndeko bokolimbisa aze kosuete mobali moko abimela soko wapi aya kobalela ye mwana na ye wana ataze baba ataze aveugle losambo na ye tongo midi pe pokwa mobali moko auta soko wapi aya kozwela ye mwana na ye oyo aze koka to oyo aze aveugle to oyo aze na mokuse na handicap moko physique même tata wana kaka oyo aze kosala losambo lokwa abotaki ndakisa mwana ya mwasi oyo aze paralysé aze handicapé physique aze kosuete mobali abima soko wapi aye abala mwana na ye ingeta wana losambo ya tata wana epai ya nzambe tata wana kaka mwana na ye ya mobali alingi abala akei pe kopona mwasi moko songolo maze na handicap physique mboka ekufi yango mwana nango bandi liboma to nini baloki oto nini okenda kozwira ngai bokilo ya kikata bokilo ya kitifa abosani ke ye na oya ye ya mwasi asali losambo na nzambe atindela ye mobali akobimela soko na zala soko na mai soko na mokili nini abala maboyi ya ye mwana ya mobali akenda pe kokokisa losambo ya tata mosusu pa botaki mwana na ye azanga makolo azanga maloba azanga miso po nini biloko wana epai ya bayindo moto moko asombi motuka na balabala ezokisi mitema ya bato ya balabala awa toyokaka bakendaki kosignale bakriminele baye bakoteli ndeko wana badwi ye awa na misala
okababwakelaki soko mbasu na musala te mbasu basombaki ya 50 francs oyo umelaka te aka mbasu ya combien ya 50 francs de eumisaka te ya umelaki mokese ke basombelaki mbasu ya 200 francs mobali moko alingaki akobala sere wana ya balabala bamama quartier basepelaki te nde balie ye wana ekomi lokwa exclusivité ya bayindo bandeko bazali na mikili ya poto tokosala tokozongela bamanaka na biso ya investissement tozalaki kosola na bino po tomoni mpe mituna na bino bandeko na bino ya mabota balingi bino te bango bandoki ya liboso ya bomoi na bino po botinda misolo po botinda mituka po botinda ba conteneur ya bilokose botinda mais balei misolo basali ata eloko te ingeta yango tolobaka manaka bayindo bola mukeze pona kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo tokosimbaka le tout sauf rien bokamwaka te soko tosimbi politique bokamwaka te soko tosimbi social bokamwaka te soko tosimbi religion bokamwaka te soko tosimbi science moindo abungi na biteni wana yonso na maye yonso tosengi ya totangi awa liboso na bino ezeba ba effet motema mabe corruption yonso ezeba effet cause yango esika tondongwanaka ndeko moko akomeli ngai alobi ndeko ndombele boloba makambo yonso bokoki koloba mais dire que la Bible est importée là c'est faux pour Biblia esika moko pete na Biblia balobaki ba esclavagiser bato Biblia c'est le mokande c'est côté ya paix na profiter ko yanola na ndeko Bible yango ezala nanu inspiré te na Nzambe ezala ke critère ya Nzambe te wana tokokota nango te bato bayebi Bible ye na tango nini moindo amizalelaka moindo asalaka bo moina ye donc ezekutu ata na tina te tangali que oko comprendre que eze makambo balokotaki de par-ci par-là po nini moindo azeko reproduire mabe po nini fruit ya moindo ezekaka mabe moto azalaki koloba libanda na ba débat politique bato baze wana miyibi baze ko détourner baze ko salabu soko kaka ba remplacer ye wana ayibi a détourner bazalaka malamu ndakisa soko baze ko luka pui ya peuple ata kutu to tindi ete ndana ze koloba ono ya peuple nda mandate ngai mais moto ze koloba peuple mandate ye atambolaka na policier na balabala yebi kopesa bato mbote te soka leki na media peuple nde atindinga na sekolo bono ya peuple tolala na bino ata ba député ba uti na petit peuple ba koti yambo kaka na ino ba ko changer ba mire ya kufanda ba kotika ba milliers na bango po ko koma ba milliers reculer ezeko bale na lisusu te na bomo ya député na qualité ya député biloko wana ebaleni na manaka yeto salaki mikololeki tolobaki po nini mokanda moko po nini biblia moko message moko ezeko tonga na mikili mosusu et rendre faible pe babola na mokili mosusu côté mosusu ekomisi bango baruche côté mosusu inspiré bango côté mosusu enseigner bango bolingo soko comme epai na biso ekaboli etelo moko classe moko kune epai na bango bazali kobunda kosala science ezali koévoluer du jour au lendemain technologie makambo yonso ezali kopusana même etelo epai na biso tozalaka bebe auxiliaire copie epai na bango ba maladie yonso ezali kotungisa bango technologie ezali koluka ba solution epai na biso tozali pe na ba diplôme oyo bango bazwaka kuna
Et pas na biso zeko kamwa na médecin alobi bokenda bofandi sa famille maladie oyo na moni yango clarté. Et pas na bango na ebite bino bande ko bozena mikili ya poto ndenge bo mesani ko komela biso bo komela biso. Moto azeko bela médecin alobi botsonga na ndako bofandi sa libota po na zeko mona maladie oyo clarté. Te kaka pe pa na biso. Ezeko kumba biso na makanisi koloba soko to tanga ki to tangi malamu te soko to sambela ki to sambeli malamu te. Et pas na bango difficulté balukeli yango solution physique, difficulté physique. Balukeli yango ba solution physique tolobi ba sala ba mabulu ya mai ya France ba eguna bango pendant plus ou moins 17 ans pour na ko évacuer mai. Soko mvula ebeti banzila ezala te ya kokangama edui tango au moins 18 ans pour ya kosala kaka ba canal ya mai po nini balembaki te baloba te mboka yango eko koba nango ndengo na rien que soko to twina no mabulu ya mai il faut jouer 18 ans bongo kotonga yango moko ndakisa France. Tel lo basé ko tonga ezena ba film mosusu tel lo na France basé ko sala ba autoroute banzila ya ba metro moto ndako bongola kamoki religion bango ba kumbaki et pas na bango bazingi maboko te et pas na bango ba sosoliete il faut ba multiplier bokasi mokolo na mokolo pose zeko bake et pas na biso bato batika ko sala mais prier sans cesse. Bonzambe oyo bango bakumbaki epai na bango ezeko sala misala, ezeko protéger bana, ezeko protéger bato. Epai na biso bonzambe wana yango ebimisi bana na balabala. Bamonaka kaka bandoki. Kolela ya banyau kindoki. Kolela ya baimbwa kindoki. Mais pas na bango bato bakumbaki bonzambe wana bakolala kana bambeto na banyau na bango. Ose komona moto aza telemini boso azeko pesa témoignage nalala ki na butu nazeko kalikola batol banyau bazeko lela nya bongo lingi nya wale la u to nya wale la kokoriko nya wale la kabenya mboka ya ba distrait mboka ya ba inconscient makambo soko ya kosala ezete toyoka balakisi nzela eloko ekokamwisaka biso ata bandeko bakofandaka esika mondela age bajwa baeglise na bino bagroupe de prière eyeboze kokela batinda yango na basite industrielle baze na posa koyoka makelele na bino te epai na biso contraire soko telemeli oyo eze tina balobi antichrist mobundisi nakobanga babenga antichrist bizaleli mabe koli bato bateyaka te na babus soye kimela bato ya zekuna te soko le boloba oze kobanga moto ya nzambe elona makamoke epikola maka ebele bambeba yezalaki moke na dobi babandi kokanga bana mike bandoki e mingi bana wana basaki kokanga bandoki liboso yaki bana ya mbanda kufa libala ekufa atika bana ye moko akufa azonga mokila molimo atika bana église bandi kokanga bana bandoki soko bazeba minganga bamoni maladie bapesaka traitement te traitement ya ba pasteur na kindoki bengana mwana oyo soko mosala ezeko simba te mwana wana bokolaka ebandaki moke biloko wana elongoli bongo bolingo na mabota ya bato bandeko bazalaki na mboka wa tolingi mwana tanga wa betelo ze musika mwana yepa na bino na Kinshasa okangi mwana ndoki obwaki libanda sangwe zongi na mboka mabota ya bato ekabwani
motomoka tuninga lobi biloko lobaka wana eske mondela j'ai un intérêt nango soko ba pasteur bazeko bimisa bana libanda mondela ko bénéficier ni bokasi ya baindo mondela bangaka ya conscience ya baindo mondela bangaka ya raison pour laquelle azeko multiplier engrais chimique na inconscience. Mais to tunaka mituna na bamanaka yonso yetu kosalaka po nini mondele fati apana yelo kwa paradis po fanda kuna tala ebele ya procédure phénomène ko bwaka ngunda to tunaka lelo na tongo na zeko sola na ndeko moko kombo na yawa ezaki soko Roger mais kuna bazo benge soko Cédric kombo ya ngunda biloko moko ya ndenge mais bango bakokumba ka identité na bango mobimbe expatrié matondo pona landi na moni 2 jours mais apesi bango soko 2 mois bato yonso bazena ba situation irrégulière bazongana na bo aliment lobi ezalaki mokolo oyo Union africaine ekelamaka bosangani ya Afrika meske objectif bakelela ki eloko wana awa na Afrika ekokisami bakokutanaka ba dirigeant africain bafandi esika moko dirigeant na dirigeant ndenge bazeye kotala na wana ya RDC soko atali dirigeant ya Rwanda amoni boni azokisaka ye motema po abombaka ba rebellion boni epai na ye ya Angola soko atali ya Congo Brazza azeye kotala boni ba rebelle batakaka soko Kabinda babate makana na ngambo donc mikakatano bomoni bato basangani na mosuni me milimo baze banguna tokozonga epai ya mondele divisé pour mieux régner, charte de l'impérialisme. Lelo eze biloko ya koluka te to bondela kabino nesika moto akota internet okenda koluka kaka soko kotala babiloko balakisaka mwasi na mobali basala kaboye soko ze déjà tata na bana misato nini yo lingi balakisa odi susu na matière wana oyebaki yango yambo banda kobota eloko nini ya malongo kotswa te bokota pe botala nano mayantina boyeba kite calendrier ba indo ezalaka lelo religion africaine etili bino manaka mobimbeze ko kambema na ndeko pero manaka ya ba indo ze découvert tete banko kona biso bazaki koyeba na bango mikolo te ti calendrier romaine yaki awa nde bankoko bakomi kotanga mikolo te tango yende to komi kotanga lundi mardi bango ba yeli biso nde lundi mardi mais ba yeli biso te koyeba mikolo tango to baka bankoko bazaki kokota zamba te zaki coïncidence balamuki na tango batali bayoki sola mukolo ngo babi lelo mukolo ya to kota zamba te baki na bamanaka mais on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. L'autre commune n'a pas si tôt se faire comprendre. Pour te coûter cerveau ya bateau verrouillé. Oyo elali mikolo papa na biso faire qu'est-ce qui mwanga na mateta yembaka nkisi ya bankoko bango bandimaka te. Mais oyo ya bango yango biso tolingaka bakisi seko yawa bakisi périmé bolimbisa tokolo babosembo zena ntina te bati yango bizeuze parce que contre expertise ya laka ba dirigeant na biso o bazeko kambato kana ministère mobimba ya santé parce que ministère na biso ya santé tango ba vaccin yaka basangena na OCC baloba non vaccin oyo ekota pena no laboratoire epai na biso to étudier yango yambo to pesa yango na bana na biso te
euti pa nzambe euti pa ba angelo euti pa ba maître yo esclave ozene loko lobate vaccin wana ba kopesa na bana ba mema biso plus loin na ba intellectuel ba lobi polio ezalaka contagieuse qui koka qui handicap ekomi contagieuse to ebite bato yo bazena mabota na bandeko to mosu ba boataka to mosu batambolaka te ba contamina bato boni na ndako na bango ba contamina bato boni na balabala na bango te faut ba pesa vaccin pour polio est contagieuse awa na ba intellectuel bazé ko répéter am eze ko koba ba kisi ya kawa contrôle ça les makawabi mokolo kolia ligorodo mokolo makwanze ko bimate bato wana bakomi ba indo to komi komela ba poison to komi kolia ba poison esika to uti mkufa ya elenge mibutuku mi balete mibutuku mi sato donc 20 petits 30 ans ezaki likambo ko kam ezaki likambo ya ko kam. Mais lelo c'est tout à fait normal les enango nete okoko tambola na mokolo mobimba omoni tango mosusu liwaya sosote na nzila omoni liwaya imbwa te mokole ka balabala misato tongo zanga komona mkufa ya moto bato baze ko kufa lokola na ebite kwa nkasa ekauki na nzete ko ya ngonga yonso elingi ministère ya santé tango bankufa waneze ko landana effort nini asali est-ce que basalaka statistique amituna loba mpo nini mbula oyo est-ce que biloko wana nano na ebite pa ina biso inconscience ngo yango toze ko loba inconscience ndeze na engrais chimique conscience c'est que souffrir na malnutrition pour ministère de la santé mais faut pas travailler dans le ministère de l'environnement ba solo lite mais pour nini malaria comme mingi environnement ko tala nani aluki soko gouvernement pour nini environnement na ngeze ya senite bino boy nde bongo complémentarité nde tina toyela kana mokili mota découvrir nkasa na zamba kasa oyo ekokebikisa maladi boy aze komema yango mosika nkasa yango so komekauka ebandi kolembisa mais kuna topesaki yango na bato ebikisaki boni toyena yango na mboka oyo eze kokoka kobikisa te umisi maladi ate ndenge totamboli na nkasa yango tango molai atangisi mai akauki abungisi bokasi moto mosusu akozwa inspiration ndenge nini akoki akonserve nkasa wana nzete wana ekumba bokasi nango te esika baze kokenda nango mboka eze kopusana epai na biso bato bakufa esika touti basi ya jemi bazalaki kokufa te moto akei kopesa bomoi moto akei kopesa bomoi boni balongola ye bomoi mais lelo ekoma mwasi soko na ino akiti te nano aboti te mitema ya libote ezeko kotuta akozonga to akozonga te akozala po soko ye akei te mwana akei soko mwana te ye mama ekomi nango normal na mboka oyo ministère mobimba santé ali na mboka oyo ba intellectuel bali et puis bato wana na okaka bakape soko ba docteur bati bango par rapport ya ba titre ye basé ko détenir moi chakei ekomi ndenge lelo kobota na césarienne ekomi soko pena nko lokwa moi si soko aboti na voix basse ezeta mosu moins de $100 mais faut ba libota bato yo so ba mona que ba intervenaki ba panzaki libumu pour facturer komana bolo bana ngai te bo pesa nganda kisa te na poto ba bota kana césarienne soko na poto ba bota kana césarienne biso toze poto te soko mindele ba bota kana césarienne ba tuvaka yango normal po ba lingi ko ka pasi ya ko bota te biso ba indo to bota kana kimia na voix basse tele lo zena bato mosusu azena bana mitano amibotisa pasi ya kobota ya kiloko pasi ya lianzi
soko baze kolongola lianzi tango ki pasi makasi seke lianzi bimi et qui pasite oyo baroba moi ça c'est kokoka ko poussa mwana te okoka ko yamba ndengeni soit anomalie moko yali biloko bino boze ko lesa bato eze ko fimbisa bana na kati ya libumu bana bakomi na difficulté babima facilement eze ko silisa souplicité pa ya mama mwana leki monene et comme moi si soko abotaki babakisa ki nzila soko babakisa ki nzila te césarienne etikali et comme normal to accepter ngolo kola moko ya ezaleli to bakisi na mokili kokufa ya basi azemi to accepter ngolo kwa moko ya ezaleli to bakisi et pas na biso mais par contre pas na bango balukaka ba solution boze kolanda ba documentaire boni baze koluka ko combattre cancer et pas na biso bakeye ko sala nde hôpital soko mota du cancer et sika ba ko soigner bakei ko traiter fait batiki cause moyindo aze ko tala te oyo ezenti na inconscience ya mona ka oyo ezangi nango tina oyo ezangi ntina to sala makelemba na mona ka biloko mosusu elekaka pe nzango ya ba mama tala ndenge zo en plaire ba mama ya bawenze ya ngambela ya zando nzango lokola kaka moyindo aze soko na elakeli ya kombo ya yezu oyo ya late pa na ye nzango wana bakomi ko jwa pe balianga kuna isika bakenda ko ekola banzango babimisela yango pe fédération soko nini ba entraîneur ya nzango babimi soko basilisi nzango rendez-vous ya moyindo suka kana bar wana basi ya mabala bakomi ko bwaka na babusho na batata ya bato babambani babusho bakei suko beta nzango sika ya position mosusu awa na mboka oyo benano te basangeni okomona le 8 mars ba mama basangani le 8 mars autonomisation de la femme parité entre mais boluka kanini okomona te basi yango pe basangani ba mituni tokomi kokufa mingi nini to sala memo nini to sala pour le baser na gouvernement assemblée nationale lelo moi sinde na mututi ezena makambo mosusu bo voter mobeko bokotisi okomona bango balobi femme marchère to sungaye to sala nini mais bokenda kaka botuna ba mama wana ba mama oyo bakosalelaka bango misala na ndako entre bango na nobasi baze koluka kokokana na mibali botuna ba mama wana bomonaka ba konzi bakendaka koluka ba femme marchère na batango ya ba campagne na batango ya nini basala lokola ba considéraka mwasi wana mais botuna basi oyo basalelaka bango na bandako ba considéraka bango si baze esclave biloko pamba basi wana bazongaka na bandako na bango asangisa ndunda etikalaki bana ya patrono batikaki madeso batikaki asangisi tango mosu kwanga na loso azobanga kobima nango donc sika yaki biloko etikali na basani babwaka na fulu ya miti fulu mais romona bango wana le 8 mars balati baluki ba femme marchère loko les vidéos et koleka partout na média bomona ke ba mama kingandi basala ke loko bo basa mais ba respectaka baninga na bango basi botala ndenge nini babengela ka basi o bateka ka ndunda yango libanda soko yeko tekela ndunda okonyata te na karona ye wana tindi mwana mosalo asala kapani mekende kokutana naye kuna soma ndunda ko yawa ko matana na simana ngai kuna zongi reine mwasi wana ya ndundo ya kumisaka bele 8 mars neta lingaka neta kabeli maputa neta zeko considérer ye mais ye moka zeko zwa moninga na ye mwasi esclave ouane ze banti valeur ezwa ka esika bato baze ko mona mais baze ko tia kate ministère de la santé asala kani awa na mboka na biso aze ko tala santé ya baindo to aze ko tala biloko yo mindele
batindaka pour la santé ya baindo. Potokolikia tango toze kolobela ko tango bato batangi ezeko tuti sabandeko mabaku. Mengana kolikia ete na esika to tuti sa mabaku biso to pesa ka bandakisa tolobaka toze ouvert moto alingi débat moto alingi ko contredire biso moto alingi asala soko aya akofuta ata eloko te afandi na plateau aya ko prouver biso etelo ya mondele eze malamu po ya baindo religion ya mondele eze malamu po baya ko prouver biso basali mobeko mobimba o esika to uti mondele moto asalaka ayebi réalité na biso te asali réalité lobi mwana soko abotami te akomela mai te après 6 mois ba médecin na biso baju yango baje ko kumisa yango awa mais ute sika yonso baindo babotama bilia ya liboso ya mwana eze mai te mondele motalobi non science est prouvé science wana prouvé ya copier kako bango balobaki eprouvé nde kuna bango nde basali ba recherche baye balobi science eze koloba boyi epai na biso contre expertise ezete bakoboya pete po bango moko bakomonaka mondele nde nzambe mabele ya mama eze moto botala kaka bana babebe soka zeye komela motoki ndenge etangaka mabele ya mama eze moto ekochauffe motema ekobeta mbango ya mwana ntango asisi komela mabele eloko nini ekosala refroidissement soki eze mai te mai ekendaka kokumba oxygène na cerveau eze kopermettre cerveau ezwa bokasi mpe kola na ntango elongo bani ntango bopekisi mwana amela mai te esemo te boyebi ke bopiejaka baindo wana boyebi moko kamwa lokola cerveau ya baindo eze seriri ekofungwamaka na fongola yonso ata tozeye koloba boye élite intellectuelle yango ba médecin yango te azena tina yoka yo te yo moto mwindo tolo kwa ndeko ndombele akoka ondengeni ya yoka kyoyo ekomamaki soko na mokanda ya nini ya yoka kyoyo azena ntina na yo ata mokete lobi tango tokokoma sima ya bambula tokoya ko constater génération moko perdi bana moko cerveau faible bana moko croissance mabe bana moko bungisa soko kozala ya kibu esika toti bazaki koloba quand un vieux africain meurt c'est toute une bibliothèque qui disparaît soko mpaka ya moindo akufi ezende bibliothèque mobimba eburungani ediki moto po nini baindo balaki na cerveau. Mais au fur et à mesure, baeli bato mbolongo. Au fur et à mesure, baeli bato quiz. Bisuka dendo makoso, soko biloko nini. Bato bakomi moto zena ino na 50 komi na ba réflexion il y a plus de 100. Est-ce que tozwa kan tango tolo ba bango basala ki étude. Biso pe to sala ya biso étude. Bango ba présenter biso étude bango basali. Contre courant pe fwe sala biso pe to tanga ki lokwa bango ezepe peuple na biso pe to kenda to meka te lokwa bango balobi yango toze komona sur le plan politique soko bango ba déclarer dirigeant africain dictateur peuple na yepe adu yango élite intellectuelle nde bandaka ba dupe il est un dictateur kingandi ba copier génocidaire bango pe kuna ba du kaka génocidaire soko nini donc oyo kaka elobami kuna élection mandat 5 ans renouvelable une fois biso pe todui élection mandat renouvelable une fois constitution elobi boy biso pe todui to copier constitution pour postuler il faut double diplôme soko ya nini au moins D6 eto
graduer biso peut tout copier pour postuler il faut la graduer biso to copier kaka ba réalité na biso est-ce que yango ba réalité na bango soko bango ba graduer na bango ba sali misale zeko monana na ba parlement na bango et poti bolamo na peuple na bango bongo ba graduer na biso basali nini na ba ensemble basali nini sur le plan politique et bota malamo na nini na peuple et puis na biso salemité et monanité mais bato bazé ko koba ko copier be mondele ko calquer bato yonso oyo baleka na été loté to mona kango déjà ba parents azé ko pekisa mwana nabi na lingaka te bo fanda na bana wana po bakenda ka classe te donc à la kisi déjà na mwana na ye na bomo ina yo esika yonso kokutana na moto akenda été loté azé motote yango pe ata mwana wana akomi moto songolo na mboka akomi ministre akomi gouverneur po ya ye bato ekomi lokwa ema na yeze ekoluka bato bazali na papier lokwa ye te valeur ya moto biaze na yango te mais valeur ya moto oyaze yango nde ezeko sala valeur ya moto nanya kolobela baindo nesonga nzila ze koloba bangunza ya mfumu kimbangu baze koloba te falaki bangunza balekaka na émission baloba Simba télévision lokwa kuna baloba ka recevoir vos miracles bango balobi soko baka massive to ebite poto ndima bangunza to ebite soko falaki basala soko ba témoignage bato ba défilé est-ce que yango ntina ya kozala ya bato pasteur azeko asali chaîne mobimba ya télévision de 7h te soko 11h motaleki nazaki ko kalibumu pasi pasteur atinga loboko bongo libumu pasi pa moi c'est ya kokam soko zena na ba règle douloureuse bako luka soko nkasa nini ba pepo ezali biso ba ebaki yote mpasi omona zeko yoka azena nyoka nkau bako salisa esili po nini fo to luka to jwa mysticisme to yanango na oyeze physique mais ezalaka eloko akokamo soko moto okinzala akomo lukalia mais salalo sambo shirabanda banara borombondo otondi olandisi mai po mai aka olukate soko zeko luka kobota ekomi passer atia loboko donc molimo ezeko koka kotondi sanzala ya moto te mais molimo po bozwa boyebite bati ba verrouiller bino ba cerveau boyoka te son ya antichrist otokomi na tango ya suka mais bobo sanate tango toaki na 1999 ba pasteur ba teya yango 2000 fin du monde chaque 2000 ans événement salemaka 2000 ans babo maka mokili ya Noé 2000 ans mosusu babo maki Sodome na Gomorrhe 2000 ans oyo bato balala na église mais bato bakumbela bino bible na 2000 ans na 2002 basé ko préparer mondial coupe du monde wana yozo kanisa fin du monde bango baki déjà na mituka ya 2006 biloko wana elobelaka bato eloko te mais loko a peuple azali inconscient akotia yango kata kotala yango te akotia kate akotala te soko mondela yebaki ke oyo ezangi na mosuni fo tosenga yango epai ya nzambe technologie nekoki oevolue te po nini azeko ndima kokotisa bagere pozwa ba minere tozeko kokenda bakokotisa lisusu guerre makasi na République démocratique ya Congo pona cobalt bakokotisa yango kalate tozeko kenda bazeko landa technologie yo bazeko tinda yo landa spirituel bazeko landa technologie yo bazeko tinda yo landa spirituel yo zeko kufa to ya mortalité etalaka yote mais bango statistique ezeko sala
to ya natalité bana babota maki boni bakufi boni po nini esali balandeli batonga basi ya zemi bazwaki na vaccin non eloko yo batiaki produit boye boye ezeko sala ke bana babota makana ba défaut ezeko sala ke bana soko babota mi bakufa epai na biso ata bana bakufi soko ba million bakufi kaka cimetière soko ya mbeteke fungwa mikala mingi te tondi ngeta normal cimetière kitsuke kangama kasoko na ba 90 bazongeli kokunda c'est normal cimetière kitambwe kangama ki bazongeli suko kunda c'est normal cimetière ya kimbatseke fungwa mikala te tondi mingadi ebandiko ton mingadi ya pamba kute bimisoko déjà 6 ou 7 cimetières sans compter ba cimetière privé et comme mombongo ba pompe funèbre ya cercueil e botami batokutu ya nguba okoko bimana bakwemi bale misato omoni moto nguba te mais cercueil sike zeko tekama partout wene zeko interpeller ni ministère de la santé ni conscience ya baindo ni bato bazeko kamba sur le plan militaire sur le plan spirituel et moto azeko tia kate nzoka ta moto bokola ba soso ndenge tozeko koma nelanga ebike basoso bakufaka abandiko luka kotokisela bango soko mwa diamba soko abandiko tokisela bango soko mwa pilipili maya pilipili akopese bango po ba survivre na tango ya malini soko basoso na ola muki na tongo moko bakufi soko mitano ekotungisa yo ifoluka nini ebomi basoso epidemie nini ekoti bankoko babokola ka bibole bayebaki me moindo azeko kufa moto azeko tia kate moindo azeko kufa moto azeko tala te basi bazeko kufa na kobota bana bazeko kufa lelo nkufa ya bilenge ekamusaka lisu bato te tamusu bamibange bakomi kokufa moke par rapport ya bilenge c'est normal prier sans cesse il est écrit et comment maki Bible lobby matondo etando zengonga bosufito kabona po ya mokolo molelo bole mbate kokomela biso mitune ya kamasasi te ata soko boko komaka mitune ya kanda boko silika topekisa kabino ko silika po AVC komi ko sala bato moindo azeko lia mabe biloko tonda Grèce ezeko kenda ko linga motema ezeko kenda maya malile ezeko kenda ko kondisa misisa donc bokebela na bakanda esike zangi kanda te mabo mituna mpo nini ndeko ye alobi boye biso yonso toze obligé te ya kosala ndenge bato yonso baze kosala po ya koluka bato balanda biso ebele po ya koluka soutien po ya koluka nini biso yonso esengi to te ya de n'importe quoi te bino moko bokamwaka te message alobi ko ya bato na internet eze 30 vie eze 40 vie ingeta vérité ya kan escalier lokuta nde ezwaka sincère kasi tolala tolamuka kime ya fumuki mbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mikolo ezeko ya pona manaka isusu matondomi